Bonjour ou bonsoir, bandeko bakongolais. Na yeko sala vidéo oyo pour na expliquer une situation très grave. Ya mboka na biso précisément pour la diaspora congolaise. Na sala ba vidéo te, na sala nan vidéo te pour m'adresser pour une situation au ezali na mboka na biso parce que je connais mentalité ya ba congolais ndenge ezali. Et je vais vite faire ce type de message. Mais n'a décidé n'a parce que c'est très grave. Avant d'expliquer bien nos situations au Nayeli Awa, je voudrais d'abord na me présenter nga moko pour comprendre suite nangai. Parce que so na me présenter te mingi ba comprendre yangote. Donc, lelo tozali le 12 février 2019. Na yeko sala vidéo oyo po na mise en garde et appel à l'ordre na Félix Tshilombo Tshisekedi. Kombo na ngai yombi tona ebele bayebi ngai na diaspora à l'époque to bande ko sala activité par de radio sur internet mingi bayebi ngai. Mais au bayebi ngai te nazali yombi tona, je suis professeur d'université na Corée du Sud. Et nazali pe président ya réseau Asie Pacifique pour les droits des réfugiés. Ezali réseau munene après les HR na monde, après les HR ezali réseau nabiso. Ça s'appelle Asia Pacific Refugee Rights Network. Réseau oyo ezali ko tozali ko sala na Asie nyonso na Pacifique, c'est-à-dire tous les pays il y a Asie et puis na Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, Papua, tous ces pays-là. Mais nous travaillons après cette zone-là dans le monde parce que nous sommes toujours en collaboration avec les hauts commissariats pour le réfugié dans le monde, précisément la direction générale na Genève. Et batu o bayebi makamba ba réfugié, ceux qui bokenda à Genève mingi, vous devez me connaître parce que tous les agents ya HR na monde bayebi ngai parce que intervention na ngai na HR durant ba consultation avec l'ONU. Voilà. Na yeko sala vidéo oyo ndenge na lobaki yango pour na situation moko ndenge na zoloba très grave pour la diaspora congolaise. Donc, message nangai ezo s'adresser premièrement na Félix Tshilombo Tshisekedi. Et na yebi a comprendre yangote et mingi batu o bazali autour na ye. Ce qui azali na ba conseiller o azana bangote mais tozomona amalgame ya batu autour na ye. S'il vous plaît, message o ezali ya bino. Na lingina senga na bino. S'il vous plaît, chers messieurs et mesdames, enchaînez Félix Tshisekedi Tshilombo. Enchaînez-les ou contrôlez-les. Ce qui est incontrôlable, bo enchaînez-les. Yemoko Aoutai Koloba, avant d'être élu, soi-disant, aloba qui a une expérience, et ce qui a commis président a koyé l'expérience. Donc, c'est un étudiant. D'accord, ben, étudiant qui aza élève. Alors, ce qui osali élève, ozo yekola, au même moment osali na kati ya classe, il faut se taire na makambu oyo yebite. Garde silence jusqu'à ce que maître na yo bako tangisa yo, ce qui au comprendre, vous pouvez maintenant vous permettre yakoloba. Yako zo aller devant, yako expliquer ba matière oyo yekoli. Mais yo, pas même un mois. Ozo yekola ozali élève, tu te permets de prendre des décisions que tu ne comprends même pas. Teni na yango. Tu ne comprends même pas ba conséquence ya ba décision zozoa. Na ye awa parce que na lingo kota na ba polémique ya ba congolais te ba fanatisme blablabla na lingo kota makambo na te na ye parce que la situation
et Tindinganaya, ça me concerne en tant que président, il y a raison à réfugiés. Nakendaka chaque fois na ONI, nakenda chaque fois na ba place bazwaka ba décision, il y a ba réfugiés na monde, je suis toujours là. Je défends les réfugiés du monde. Et na kata ba réfugiés du monde, ba congolais bazali. Messieurs, au outi ko bimakaka sikoyo, ok quelques pays à Afrique, ok na Addis Abeba. Au sali ba rencontre politique na ba père pour ba pesa yo confiance au travailler na bango. Voilà, nous comprendre c'est le real politique, na comprendre toujours comprendre yango. Mais tu t'hazardes. Il y a comme ça la déclaration que ba réfugié politique ya Congo fini. Réfugié politique na Congo c'est fini. Oh, nyonso bazali libanda, le demandeur d'asile, bazonga na Congo parce que Congo est un état de droit. Mais monsieur, tu es malade. Tu dois être malade. Aux ça la traduction littérale, il y a réfugié politique. Je te comprends. Natangi Saka, ce qu'on appelle les force migrants. Force migrants, nakati nango ezali ba réfugié, ba asile, ba trafficking, ezali ba human smuggling, ezali ba stateless, bato bazali na etate. Donc, na loi internationale sur les réfugiés, définition nango elinkolobate, réfugié politique azali nécessairement mutu oyo azala ki lié na ba activité politique na mboka na ye, alors ba oppression makamwa nyonso akimi na mboka musu c'est lui le réfugié politique. Non. Ce que olingi tokotangisa yo, on va t'expliquer à travers ba conseiller na yo pour ba faire comprendre yo que ça signifie. Mais ignorance na yo avec aphrodisiaque, yaba applaudissement, yaba tout, le fanatique au bazo betela yo, tu te permets, na Congo, ba réfugié, politique, c'est fini, bato bazonga. Et avant-hier, un conseiller, ya Filippo Grandi, au Azali, le haut commissaire pour les réfugiés. Au Kutanaki naye na Addis Abeba. Naye bani naye physiquement, il me connaît des noms physiquement. Conseiller naye moko a outi ko contactenga pour me dire, Félix Tshilombo a déclaré officiellement à YBC au commissaire pour les réfugiés que les réfugiés politiques n'y sont à Congo bazonga. Messieurs, sois sérieux. Yomoko nanu ozali sans domicile fixe. Ozananda koute. Yomoko nanu ko contrôler Joseph Kanambe. Oyo, un criminel qui a massacré plus de millions de Congolais, l'élo au commissaire Saint-Joseph Kabila, avec Tony Depes. Au commissaire, c'est barbare. Saint-Joseph Kabila, l'élo. Mais je perds ma tête. Au quoi il faut contrôler été? Au quoi il faut contrôler Banaya, comment on appelle ça? Banaya Moura. Na yete milice privée na ye oko ko contrôler bangote oko ko contrôler ANRT oko ko contrôler DGMT oko ko contrôler ba service wana nyonso ya law enforcement oko ko contrôler bangote ozo senga na ba réfugié politique bazonga na Congo monsieur oko tia bango wapi oko contrôler ba mouvement ya bana mura mouvement ya ba kabilis mouvement ya ba ANR mouvement ya ba service ya sécurité wana nyonso pour que batona bazala na sécurité et kozala te. Alors yeba que d'abord on m'a appris que Ozwi François Mwamba comme conseiller à sécurité nayo. Voilà une autre folie. François Mwamba, l'homme qui a décidé de maintenir ba caniveau ya kobomaka ba congolais na ba kasho ya ANR. Ba bomi bango, ba tche bango na ba caniveau directement na fleuve Congo. C'est François Mwamba, l'initiateur nango. Ezalaki à l'époque de Mobutu, Laurent Désiré Kabila linga kangango, c'est Hippolyte Kanambe batu ba pression mususu balinga ba kangango, mais François Mwamba qui a décidé que ba caniveau na ezala. Les Congolais sont toujours tués jusqu'à ce jour. Ko bois ka bango na fleuve Congo. Oche conseiller na yo. Mais
décision oyo ozozwa ozoyeba sur monsieur combien ozotia ba millions ya ba réfugiés politiques ba demandeurs d'asile o bazali à travers le monde ozotia bango na difficulté na danger de mort. Un exemple, lobi na pokwa. Le directeur ya immigration ya Corée du Sud a contacté ngai. Parce que ba contacté ngai, je travaille pour les réfugiés. Tous les gouvernements nazis na Pacifique baye bingai. Monsieur Yombi, président a Congo a déclaré na Addis Abeba na epa ya Filippo Grandi que na Congo c'est fini opposition, c'est fini réfugiés, c'est fini ces histoires là ba congolais au bazali ba demandeurs d'asile, bazonga na Congo. Alors monsieur Yombi, ozo conseiller bisonini parce que nous dressons une liste tous les demandeurs d'asile, spécialement IDPS. Bazonga na Congo parce que bazona pouvoir, président Nabanga a déclaré il n'y a plus rien comme opposition, oppression et assoute. Bazonga. Et nakopesa yo un cas concret. Couple moka ba réfugié na bana ba utaki Kasai, kamena sampo. Et pas y papa na yo auta. Que tu as tué politiquement. Balongwe Kasai bakimi na Angola. Arrivé na Angola, malchance, Bangolais bazo expulsé ba Congolais. Aye kozwa opportunité à kutania avec un pasteur coréen. Pasteur coréen a une situation ya ba réfugié ya Kasai. A fouteli bango ticket, a zuli bango visa, ba ye ba komi na Corée du Sud. Nazo ibisa yo journée à lobby cette famille pour la déclaration na yo irresponsable. Cette famille se trouve à l'aéroport d'Incheon na Corée du Sud en attente ya kozula bango avion bazongi sa bango na Congo. Oza na place a kotia bango. Yo moko na oza na ndako ko vanda te. Oza na place a kotia famille couple oyo. Ça me fait mal au cœur. Donc, ce que vous avez na ba, ozozo ba aphrodisiaque, ya ba fanatique na yo bazo applaudir yo, et ça te donne de frissons là, ozozo ba décision irresponsable, yango dazo senga na ba conseiller na yo nyonso, ba enchaîner yo, jusqu'à ce que tu vas apprendre. Parce que aux nos élèves, il faut apprendre, ceux qui ba moni obaniko comprendre ba leçon bazo pesa yo, on peut te libérer pour cause de ba décision, mais pas maintenant. Même la personne qui t'a nommé président, Kanambe, elle va parachuter et pas Louis Michel, il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Parce qu'il y a qui n'a pas na mutute, moi ya loba ezate. Si konde a commis loba parce qu'il y a zui moi ba leçon, moi ba cours rapidement, bon a commis qu'on soit courage ya koloba. Mais toi juste pas même un mois, au utika ka siko ba a uti ko nommé yo. Tu ne connais rien, ça c'est vrai, tu ne connais rien, et tu prends des décisions, où ils arrivent que tu as famille congolaise, na situation moko, il y a des astres. Je suis émotionnel, monsieur. Je suis émotionnel. Donc, contrôle-toi. Chers amis, frères et sœurs, il y a IDPS, Oyo Nyonso, bazali bafan ya IDPS ou bafan ya Félix Tshilombo Tshisekedi. Bon comprendre que message nanga awa ezali message moko ya ba tendance politique te. Ezali message na kati ya ba réfugiés oyo demandeurs d'asile à travers le monde parce que naza ba statistique nyonso chaque mois. La plupart ya ba Congolais o basenga demande asile politique. Bazoze la ba décision, la plupart ezali batu ya UDPS. Donc, Kabila toujours contrôle l'ANER, Kabila contrôle DGM, Kabila contrôle sécurité, Kabila zo contrôle nyonso. Yo uti ko François Mwamba. Mais c'est un kabiliste de sang. Alors, kozwa ba décision wana te.
kozwa ba décision wana te ozotia ba famille en péril. Parce que j'ai remarqué ba fanatique o bazo kumisa yo mingi, la plupart la plupart bazali batumoko tendance d'être batu ya région moko. Ça c'est vrai, il faut qu'on se le dise. Et il faut bailler bapé bateau bazo kumisa bazo bitro mamboko. La plupart des réfugiés congolais, des demandeurs d'asile congolais bazali bakassayen. La plupart. Faites attention, messieurs. Faites attention. Donc, chers collègues, nazali na memo moko nazokoma, organisation nangai. Memo wana tozali kotinda na HR, na Haut Commissariat pour les réfugiés na Genève, nga moko na ozala na Genève, kala mingi te. Na kosenga audience na Filippo Grandi, pona koyebisa ye que ba décision oyo Félix Tshilombo azui, il est d'abord immature. Azali irresponsable. Il connaît pas ce que signifie réfugié. Même s'il a été na famille à réfugié, Tshisekedi a été réfugié, mais atikale ko zwa tenter ya ye ba réfugié politique c'est quoi? Alors, ba décision nazo zwa bolanda yango te. Organisation nangai na ko impliquer ba organisation mususu pour que toyebisa HR, toyebisa ba pays, surtout ba pays ya Asie. Ba pays ya Asie ba lingi ba noir te, ba lingi ba africain te. Moindre déclaration ya type oyo, ya façon oyo, automatiquement il décide pour embarquer tout le monde, ba tchabango na ba avion, ba zongi sabango. Parce que le gouvernement bina lobby kuna ba réfugié, c'est fini za sauté. Maladie mentale. Merci beaucoup, Bande Konangai. Je pense que vous partagez le message Oyo, réfugiés politiques et Sikanyon Sozali, surtout les demandeurs d'asile, Botelema. Botelema parce que Tshisekedi Tshilombo, Azo Tchabino en danger. Défendez vos droits. Bozali na droit ko senga asile, bozali na droit ya kozwa asile, bozali na droit ya kovanda na ba pays Oyo bazo ba recevoir bino. Alors, ba décision wana ya Tshilombo, ça ne concerne que lui et sa famille. Na groupe na ye ya ba talaku bazo applaudir ye. Merci beaucoup. Na kozonga lisusu so a continuer ko sala ba déclaration sur le réfugié. Merci. Au revoir.